Les comédiens au Nyon sont contribués na ba obsèque ya Mélodie. Toza na maman Via, toza na maman Flore, toza na Omega, toza na Pechanga, Tendresse Dibinga, toza na maman Lomboto, toza na Nana Amelia, toza na Renate Ifoku, toza na Mirma, toza na Marie-Jeanne Bololé, toza na Elise Salumu, toza na Bijou la Reine, toza na Mama Top, toza na JP Masamba, na Baba Mongita, toza na Oxygène, toza na Étoile, toza na Bouiboui, toza na Dada International, toza na Sila Bisalou, na Couple de Londres, toza na Mireille Mboudi, toza na Suzy Bantou, toza na Aïda Gladys, toza na Mamisa Masela, toza na Nada Masor, na Theresia, toza na 7e Bagarre, toza na Ali Mampuya, toza na Alain Mabana, toza na Amanda Feza, toza na Yasmine Likusa, Nene Botai, Belvi Kandi, Niki, Mama Moteka, Léa Ndaya, Pati Melanga, Serge Luyeye, Rossi Mouchopi, Arlette Zoua, Chocolat, Amour, Princesse Ilunga, Ange Maïcha, Iboutou, Jelem, Mao Gifoule, Emilia Orange, Darling, Mimika Bongo, Tatumu Tombo, Caroline Yikwa, président Elombe Soukari, Tozana président Massoumu Eprende. Nous avons eu son excellence, l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire Yabiso na Brazzaville, son excellence Christophe Muzungu, qui s'est impliqué parce que artiste, un culturel, à s'impliquer pour faciliter Bisso, Boyei Yande Konabiso Awa. On a parlé hier, on a encore parlé aujourd'hui, à Bengape président Massoumou, Tosolo Lissousou, et à Vanaya Boybe Tosolo Naye. L'ambassadeur a demandé au consul, parce que depuis un certain temps, le président Félix Tshisekedi a nommé consul na Pointe-Noire, parce qu'il y a une libota. À Komikuna, a Tindeli ambassadeur rapport détaillé. Comme même accord, il y a un moment que frais, il y a 2 personnes, Baouté Kishasa, il y a Moana, Nande Komoko Mobile, donc 4 personnes vont accompagner corps. Tous ces frais et c'est levé, arrondir on a $6 000. Donc $6 000 avec des imprévus, Nakat ça fait $6 000. Alors, le consul a dit, il y a à peu ça, contribution pour évoluer. Et l'ambassadeur a dit, le corps arrive à Brazzaville, lui s'en charge pour comme l'abisso na Kinshasa. Mais alors, comme les alliés comme brusque, diplomate pour ils ont fait ce qu'ils ont fait, ils nous ont dit ce qu'ils peuvent faire. Alors, ils ont dit bakoto tobe tama ba porte to compléter ou manquer. L'objet sur la Kiango, je crois, la cotisation des uns des autres, c'est aussi l'occasion pour moi, au nom de l'association, de féliciter Bandeko Oyo, bazo hésiter, côté moi 10 francs, moi 20 francs, moi 100 francs, pour que tout le monde ait le. C'est cet esprit de famille, Banda démarche à son niveau la Pointe-Noire, va passer information moko selon laquelle Binobotika, autorité moko ya mboka andimi kozwa nyonso en charge. Comprenez que d'abord, c'est que nos diplomates de Congo-Brazzaville, l'ambassadeur et le consul font ou veulent faire, ce n'est pas une obligation. Ça ne rentre pas dans l'obligation de bango professionnel. Mais ils le font dans le sens, il y a patriotisme. C'est une artiste et surtout que Bissau, to senga Korea. Donc c'est un appui. Tant bayoki que Mutumala Momoko a Monani, Azoignon sont en charge, Baosa Aboni. Batiki. Donc à cet instant, j'ai dû comme ça CG. Voici ce que vient de me dire son excellence.
vérifier nous l'équipe nyonso ya organisation est-ce que tozui sango que mutumala moko boya bimi kuna poizo nyonso en charge quelque temps après c'est déjà répondre nga président information à tous en monté na zongeli ambassadeur na excellence tous en information en été l'ambassadeur m'a envoyé le rapport détaillé outil Pointe Noire. Voici, voilà. Et même ce que dit le consul, c'est en présence, il y a présent la communauté congolaise de Pointe Noire. Donc, bango kuna communauté congolaise de Pointe Noire, besoin d'information que Mutumoko Yamalamu à Monani pour avoir soit charge. Voilà comment Ninietie Bolembu na élan au diplomate Nabiso, babanda qui pote, tosil Selkambo na Lombango. Tous les messages même il y a des fois na Pointe Noire atindi voice pour dire bango ba yebi kambo na te na souhaite na meki kotala bato basungaka biso na tango makambo ni balé misatu mine to 10 na bengi ba o baza très proche na bango est-ce que pas na bino kuna boyoki ke mai ningani likambo ezali non papa likambo ezate bino koto boyoki sango ezali non. Voilà un peu. Vous comprenez? Toujours contribuer au temps de combo, c'est réservé au temps de monter à PC. Mais aussi dans la déco, ce qui est monté au PC et ce qui s'est ôté. Même si c'est encore et comment toujours dans la réunion mususu ya relaxa qui tala tolito banda sur liste mususu auto salantozana. Et ça n'est pas sinamité, vraiment est touché parce que tout le monde a le logo là, tout ça n'est pas mon robot. Mais le colomo robino botindi qui liboso bazo le kababenda on le sunasi. Et ça vraiment passe. Alors on a modèle to tungi sami to modèle président il met à tungi sami pour na to comme à niveau to komi bande comme sous to yebi angote. Alors biso to kosenga la bandeko. Oyo ndeko na biso mélodie famille na yo bazali awa soki bango bazana information ata ya mokie ya ndeko moko oyo a se pointer oyo ya ye alobi ke non a se prononcer alobi ke ngana kozwa makambo nyonso à charge bosunga biso boyebisa biso parce que biso moko jusque là toza ta na information moko te tokozonga epa ya son excellence papa kaka ndenge tolobi comité mobimba oyo ezolanda likambo oyo moko na moko banane bandeli kino nesika oyo tokomi toza sous-informé donc toyebi yango te et tango nyonso so tosisi réunion awa tokendaka kokutana na famille ayebisaka biso tango nyonso ke bango kutu baza na problème te baza ta na ebandeli nanu mpe te mpo na ndeko bango basengi biso nde famille professionnelle tosunga ndeko corps eya. Donc, nandimi peut-être que bazan information. Alors, s'il vous plaît, tozongi lisusu epai na bino. S'il vous plaît, tozongi lisusu epai na bino. Bozongi la biso na likambo likanisa kitoko bozongi po bosunga biso. Pasi makasi ezali ya mwana wana. Amona te esika bakundi mama na ye. Soki bakundi ye kuna. Na 8 ans wana zanango nani akolandela mwana wana s'il vous plaît son excellence tozongi lisusu na makolo na bino bozongisa motema sima motema oyo esi ezwi likanisa kosala bolamu te ezonga sima te s'il vous plaît merci. Voilà. Merci beaucoup. Donc, l'homme, c'est Papa Moïse, prophète. Il y a église Hosanna. Na yeko pesa bino message de l'eau pour ba oyo bazala ba blocage, ba limitation, ba mari de nuit, ba esprit de mort, ba maladie oyo et si la kate. Mais mingi nazana besoin ya ba oyo ba tambola partout. Oyo ba luka ba délivrance, oyo ba mata kutu ba vio pour na ko luka ba délivrance et simbate. Nazana besoin na bino boya
po bobika po ite ngonga na bino ekoki awa babenga ngo terminus awa ndezali sika ba démon surtout basukaka moto moko nana ya awa te azwa délivrance ka bika te nano esala te bango nyonso tu babika avant kutu boya bofukama bosenga Saint-Esprit alakisa bino soki papa Moïse azali ya ye ou bien ya yete akorépondre bino tout de suite bokota na YouTube bobeta Papa Moïse Prophète TV bokomona ba témoignage ya bato belé oyo babika déjà oyo basala nakumisi nzambe ya ozana nakumisi nzambe papa Moïse po abikisinga na malade estomac na banda ko souffrir mingi na estomac ezaki soki ekanginga nazolala te ezosala pasi tina mukongo moto ezobimanga kolia madesu pasi babilo musu kolia yango très difficile depuis papa Moïse abondela pona ngai nazwa kimia nzambe ya papa Moïse asayelinga minene abikisinga na estomac na melaka lisu pantomètre te na bwaka ba pantomètre. Merci Jésus, nzamba pambola papa Moïse. Shalom, shalom, shalom peuple de Dieu. J'avais beaucoup de difficultés dans ma vie. Nazaki Moutaba Régé. Un peu partout là, au besoin contrat, au vieux Moussala, après quelques temps, Kakaboye, Mkolo compagnon Yini au Kabou, sans raison valable. D'ailleurs, au Koutanana prophète Moïse, le prophète Moïse a un homme de Dieu. Aza homme de Dieu, tout ça va aventure. Aza vraiment Moussa Lienzambe. L'homme de Dieu a prié pour moi. J'avais des masques, ma masque a régé. Et depuis que l'homme de Dieu a prié pour moi, je vous dis, tout a changé dans ma vie. Tout a changé dans ma vie. A changé Nyonsor, Nzambe a fumé la porte. Mon prophète Moïse, que Dieu te bénisse. Depuis 2012, ils ont yokaté. Bah docteur Baibisanga ekoko yokati daki na ba deux rendez-vous dans l'hôpital ya minene Baibisanga ekoko yokati moyen pe basa la opération pe ezati en tout cas ba na vanditi lelo na yoka na ngai te na lito na nga gauche mwana na yo komo na nani na yo ko lobi mwana na nga komo mwana na nga liboso komo na nani Marcel nazoka na kangika lito yo kaka nazoko na oyo banda koyoka te ça veut dire que la yoki zambe ya ngai oh na pusi ku téléphone musika pour fait my god nazozela bino nyonso tout dans moto. Oui allô madame bonjour. Oui madame mais c'est quoi vous maté ezaka na bondal siki avenue Pati numéro 325. Non, je suis pas au bout juste dans la pharmacie. Ah, au moins la paix, nous avons tous les colos à l'essentiel. Et ça, vraiment, c'est pas pour nous. Ah, nous allons. Merci l'essentiel pour mon nuance. Nous avons tout spaghetti, nous avons l'osso, nous avons pampex, nous avons gîte, nous avons sol. Donc il y a Nengue à Paris, Belgique, London. Moi on a pour tout nuance à Anna qui. Tout à fait la numéro de la mission à téléphone 097 83 43 746. Vraiment cliente, satisfaite. Merci. Bye. Thank you. Chers amis, bonsoir. Merci beaucoup. Comme tu as eu habitude ces derniers temps, il y a beaucoup Tanaka, il y a Solola. En réunion entre nous, les artistes et comédiens, on a Alikama, il y a Liwa et Kwele Biso, il y a disparition, il y a Muninga Nabiso,
Mélodie oyo akufaki na Point Noir. Nde tozwi initiative ya kosololaka ya kobongisa nde tozose préparer lolenge kani ebembe na ye nzoto na ye eya elela mawa na Kinshasa pe kundama na mabele ya bakoko na ye, ce qui a été le souhait ya famille biologique. Comme nous disons chaque jour, le deuil premièrement appartient à sa famille biologique. Donc les alliés bembe ya famille biologique qui a une connexion mélodie. Biso étant que baninga na ye ya mosala toyaka na deuxième position. Nde tozaka likama tokendaki na famille balobaki ke bino bandeko na ye ya mosala biso famille susi na biso makasi ezali Mélodie nzoto na ye eya na Kinshasa ekundama awa famille elelaki vraiment elakisaki posa na bango et puis biso mpe tomitali ensemble ya bacomédien mingi mpe tozwaki posa wana ke moninga na biso alelama awa akundama dignement d'un artiste parce que kuna ezali mboka mopaya azali na libota te nde tobandaki kosangana ba réunion tolobaki tozalaki toujours en contact na bakulutu na biso bankumu na kati ya association na biso NTPC qui est l'association nationale de théâtre populaire et cinéma oyo ekambami na président Masumu le président Elombe azali moko ya bankumu na biso qui est le conseiller nde lelo mpe tosalue participation na ye na réunion lelo eza eloko koapplaudir te to ya sika te parce que c'est ce qui a azala habitude nango chaque fois tozala makamba azalaka na ba réunion eza eloko ya sika te ozalaka wana bango mpe mingi baprésidaka ezalaki suite ya ba esenga biso tozosala kote oyo ye mpe kote kuna azoluka tozali toujours en contact nga na beti boye tosali boye mpo totrouve kaka solution corps ya ndeko na biso barapatrie yango awa na Kinshasa. Bato mingi batuni ebembe sikoyo tokomi na niveau nini programme matanga ezali ndenge nini les gens se demandent bazotuna bayeba programme mais koya mokolo nini ekundama mokolo nini kolongwa ya nzoto kuna po ekoma wa esengi mosolo ya mwa mingi ndenge tolobaki ebembe bakunda yango mutu moko te tolansaki mpe biso baartiste comédien na biso cotisation nde oyo ezali kopesama na ndeko na biso mama Via na Flore Bangu bango nde bazali chargé ya kozwa bacontribution ya baartiste comédien nyonso nde tolansaki yango opération mpe ezo évolue mais hormis yango toyebi ke biso na bato bazalaka nzinga ya mosala na biso porte eza polele soki okweye likama ndeko aye na XS baboya yango te bazwaka mpo ezosengama mosolo kolongola ko kuna kokomisa même na Brazzaville déjà ça coûte beaucoup tie ya na Kinshasa et puis asa ye moko te ndeko na biso atiki na mwana souci ya libota mpe ezali rapatriement na ya mwana kese ezo évolue bien na suka nango maman na biso Flore Bangu qui est chargée wana ako remercier je sais pas citer les noms mais remercier les artistes et comédiens qui ont déjà contribué yango tobendi matoi mpe na baartiste et comédien mbaleleki mama Flore a remerciaki mpe bato okowe a remercier bato ezalaki avant yo tindi mbongo peut-être que a remercier siko lobi nango na ntongo yo tindi mosolo soki omoni image wana azo remercier baartiste oyo daya bacontribue kombo na yo eza te batie yo te to abosani yo to asali na nko te parce que nous avons déjà les rapports na kombo na yo mpe ezali
kobeta libaku te benga mama tala ndeko na ngai nga napesaki mosolo kombo na nga nayoki te botangi yango akoexplike yo eza ntina ya koleka na tvt ya komobilize bachaîne nyonso na tv5 France 24 faire une conférence de presse ou quoi pour na bataille comme on a non et bien bezala ya biso nyonso ba artiste comédien donc moto nyonso azo contribuer comme on a eza na liste ndeto ba mbile telaka na nzete nyonso donc ndeko et vos apaisements comme on a ezali soka tangi pe lelo yoka comme on a yo bazui mbongo te bacha na bamema mopanzi non il y a une forte transparence soki bazo remercier bato ezali na cadre pe ya transparence po mutala bate mutu boya apesaki batangai kombo na ye te yango azotanga po mona oya kombo ayoki te akoloba tala nga kombo na nga nayoki te po abongisa donc c'est un peu ça oyo nalingaki kopesa mwa introduction mais toyebi ndeko akufaki ndeko na biso atikali biso na mboka bapaya na Congo Brazza so ezalaki awawa ndenge tokomai na habitude mikolo nyonso so ndeko na biso akufi mikolo nyonso te na kao tozwi likama tolingaka susu te tolingaka te kogangaganga tolobaka po topesa mosala na biso mpe valeur soutien toboya yango te me kolelalela tokoma koevite yango tobetaka loboko na fauche biso na biso na bato oyo ya motema malamu oyo asali nini asepeli tokundaka bandeko na biso moko eza te mpo bafamille na bango bazala na makoki te eza mpo biso tolingaka kolakisa te à part famille biologique azali mpe na famille professionnelle nde totiaka mosolo na biso cotisation mpo tokumba ndeko na biso na ndako na ye ya suka lokola ndeko akufaki na mboka mosika nous avons fait des correspondances na compte association na biso association na bino tosengelaki kokomela ambassadeur na biso na mboka ya Congo ya ngambu son excellence la président ilomda ayebisanga kombo na bien son excellence monsieur l'ambassadeur extraordinaire plénipotentiaire de la République démocratique du Congo en République du Congo. Voilà. Son excellence papa Nabiso Christophe Muzungu. Ou azalaki ambassadeur ministre Nabiso nakala ya culture. Auto tika na ba souvenir na ya kitoko a organiser état généraux ya culture awa. Ndi akoma kuna yemdaza ambassadeur. To tindaki pe to memaki mokanda na pe na primature ezali papa na biso son excellence Sama Lukonde mokanda pe ezali na bureau na yo pona ko annoncer pe ko sa demande ya rapatriement accord ezali pe pa mama na biso ministre ya culture art na service na yo a courrier mokanda pe komaki copie a transmis copie pour information voilà transmis copie pour information komaki ezali pour na bino nyonso bozala saisi boyeba ke moko ya mwana kufi mais lokola toza na bakumu na bapapa na kopesa papa quand même akomeka komettre biso au parfait boni évolution ya makambo ezali kokende mpe na makambo mosusu oyo amoni itili ya kopesa biso donc ya mwa oyo tokai koloba en attendant président zwa maloba yango wana toyebisa mpe na bandeko baza na point noir que ce soit les artistes d'être calme baartiste bana na Kinshasa bakangi maboko te nous travaillons sur ça po kora ndeko eyawa donc bozala na kimia libota eza déjà kuna une délégation eza kuna na kati ya point noir bazali kuna déjà na bino nalia matanga boyebi eza na point noir au moment opportun un programme refixé s'il s'agit bomona une délégation mosusu elanda ya biso bomona baartiste ya comédien oyo bakoaccompagner corps
mais tous en kunate pour ba moyens sont réunis. Pendant quelques minutes, nous allons céder la parole au président Elombe pour napper à Azamaloba. PAP Sabiso quand même situation n'est na niveau autocomi. Nous remercions Makasi, artiste et comédien. Artiste et comédien, na détermination autozanango, que ça soit dans la diaspora, que ça soit dans la Kinshasa, tozo monande bozo bomanzo, tonazo mama fleur, mukolezo zangate, samba kisa kombo nani apesi. Leo nazo mona arazo kota mbanguna. Maman na biso. À l'équipe balamo fleur wa pied. Donc et on a ça bolingo. Autozanango entre biso. Les gens peuvent dire n'importe quoi. Mais biso moto yebi lo lengeni tozalaka. Lo lengeni to linganaka. To ça musala moko zampe en compétition, c'est normal. Et ça musala menizérité, ça musala en compétition. Oh faut ça la leka, oh faut ça la leka. C'est normal. Moi concurrence pour que ça moi ni nezalaka. Ça musala ngo. Ça musala église, il y a église té. C'est normal. Oh ça la moi logo, oh ça la moi logo boy. Oh il y a lobby boy. Mais l'autre peut qui ça les anti-valeurs. Ben gire, ben silt. Totel et malheur, on a comme une corporation à Bisso. Parce que vous allez éducateur à masse, tout ça va te fingater. Les camots de moni à Niamounia, totel et melaka. Oh, Baniko Bizabis, Yamote. Yebanande na Moussala na yo. Koyebana na kofinga te. Donc c'est un peu ça dans l'ensemble. Tous allez évoluer. Non. Mais tu peux qui citer, tu as bonne foi. Les liens de DLP na yolo, mutu monique ah ngana moina sunga makasi, libote zali na yolo na veni Irumu numéro 19 oleki o memi pe assistance na yo na libota ozala malamu parce que libota bazo fanda na matanga ezo le kawana. Oleki otiki contribution na yo libota ekoyamba yango biso pe bato basunga biso ya mingi koleka oh mama somolo mama pakala ne pense pas yaka pesi artiste comme les bazui mboko batie na poche to memara bango. C'est comme ça que nous fonctionnons. To memara bango na famille dans la famille on va pesi famille biso to landelaka famille koto boy po makambeleka bien. Biso souci na biso za ndeko na biso kundama na honneur. Parce que Moussala sali métier, nous faisons un métier noble. Zari Moussala lokumu. Moussala na biso ça na koko ma chef de l'état. Na koko ma premier ministre, na koko ma médecin, na koko ma militaire, na koko ma nyonso na Moussala so salaka. Omona mutatalaka oh mala comme le médecin, mais azaya ngota zo lata nzoto wana. Azo jouer rôle. À incarner personnalité wana personnage mais comme mutu ni on se toi vraiment devant un métier noble tous arana lolendo il y a la fierté ya musana biso. Nous remercions également bandeko oyo nyonso babi parce que sacrifier babomi banzonzi mikolo ezo sala mate bakoti babi totambolaka pour makambo eleka na comité. Nous vous remercions quand même na basi ba femme mariée bazalia et à raison de moi mais qu'est-ce qu'on a au comité ndenge nini nzo bino mo sala kuna kumolanda réponse bo ndenge ni bolande lo mo we makambe pesa kuna papa nanya ndenge nini boye nanyo ko fleur ozawa non via kuna moete mais biso na ndeko nanga age o mari biso to ya biso bien donc ozo mona wa ba ndeko donc c'est un travail, c'est un métier. Et ça n'a qu'à l'ikaman. Le roi va passer bon charge, comité. Il faut toujours qu'il y ait un noyau. Tout le monde a bamusou bakoti. Tout le monde a zaïbé bamusou. Tout le monde a bamusou. Dans ma tanga, il y a un d'autres. Bonsoir tout le monde. Bonsoir.
Bonsoir Ami Balé, au nom du président national de la NTPC, le président Massoumou qui est en déplacement, à tournée de travail, et m'a prié de vous saluer chaleureusement et de vous transmettre ses encouragements et ses félicitations à Oignon sous Bozo Sala déjà pour que Tomema à bon port, les Kambonabiso, Oizubiso, il y a Ndekonabiso Diana. Le CG a assez à lobby l'essentiel. Mais Tokende, vraiment, Mélodie, Bolimbis. Faut pas qu'on a rappelé. Tokende, on ne va pas abuser de votre patience. Les lots, Sangani, Poto Sangisa Mayele, Makasi, Poto Kunande, on a rapatrié nous autres, nous avons pris des contacts. Quand Ndenge CG lobby, c'est les efforts des uns des autres, des faibles comme des forts. Dès ça que tu réussir le Cambouane. Nous avons eu son Excellence, l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire et Abisso à Brazzaville, son Excellence Christophe Muzungu, qui s'est impliqué parce que artiste, un culturel, à s'impliquer pour faciliter Bisso, Boyei, Yandekona Bisso, Awa. On a parlé hier. On a encore parlé aujourd'hui. À Bengaïpe, président Massoumou, Tosolo Lissousou, et à Vanaya, Boybe, Tosolo Naye. L'ambassadeur a demandé au consul, parce que depuis un certain temps, le président Félix Tshisekedi a nommé consul na Pointe-Noire. Parce qu'il y a une Brazzaville, Makamuna Bango fait la gérer avant comme à Brazzaville. D'abord, ils allaient gérer à Pointe-Noire par le consul. Et le consul est allé entrer en contact Nalibota. À Komikuna, à Tindeli ambassadeur, rapport détaillé. Comme un accord, il y a un moment que frais, il y a 2 personnes, il y a Moana, Nandekomoko Mobile, donc 4 personnes vont accompagner le corps. Tous ces frais et s'élever, arrondir, on a $6 000. Donc $6 000 avec des imprévus, Nakati ça fait $6 000. Alors, le consul a dit, il a coupé ça, contribution pour évoluer. Et l'ambassadeur a dit, le corps arrive à Brazzaville, lui s'en charge pour comme la biso na Kinshasa. Mais alors, comme les gens qui brusque, les diplomates ils ont fait ce qu'ils ont fait, ils nous ont dit ce qu'ils peuvent faire. Alors, les na bisopé, bakoto tobe tamo ba porte, tout compléter ou manquer. L'objet sur la Kiango, je crois, la cotisation des uns des autres, c'est aussi l'occasion pour moi, au nom de l'association, de féliciter Bandeko Oyo, bazo hésiter, côté moi 10 francs, moi 20 francs, moi 100 francs, pour que tout le monde Cambo. C'est cet esprit de famille. Lobby, Tozaki au moins, qu'est-ce qu'on a 2000. Parce que ce que nous devons ajouter, c'était jusqu'hier, c'était 4500. 2000 euros, va comédie, va sangis déjà. Quand ensemble, de Tokutana Kiwana, to bengi à gauche, à droite, on a pu arracher $1000. Contribution, il y a le président Jeannot Binani. Et tous autres promesses, peut-être les lots n'a pas de lobby et que c'est réalisé. Donc, comme le on a 3000. Donc, pour ça, nous avons les lots pour nous, Willy Bombito. Willy Bombito, à Beninga, à Bina, aucun des potos, les lots n'a pas quoi. Mais, comme le Kambokoui, $500 Nangai, Yango. Donc, ils ont eu Kabiso, Ndenge, tout ça, ils ont approché Nanga. Nous avons déjà $1500, plus 2000 Zali, 3500, Tobundapo, 1000 Wanape Koka, c'était ma promesse pour tous à gauche à droite, pour que Ezala apport Nabiso pour corps et ya. 700 sur Baxani. Donc, tout ce qu'on a 300 à peu près, Yaouluka.
C'est vrai qu'il est encore au Singapour, mais déjà, il y a le ministre, l'ambassadeur avait promis, il y a mon lobby vendredi à Rosalao, à côté d'un ministre de tutelle, il y a culture, pour poser problème, on va compléter mbongo pour que l'artiste, le corps de l'artiste est comme en RDC. Très bonne chose. Mais j'ai dit à l'ambassadeur, à son excellence, tu as dit que Bambongo Nabiso et Bimarana ba retard. Idée wana, ils allaient bien. Ministre a pu s'impliquer avec appui Nabino pour voir quelque chose. Mais comme Biso Moro peut to télémaki déjà, to sangisa to pesa, corps émié là déjà en attendant processus et aboutissaka. To souka na niveau banda démarche à son niveau na Pointe-Noire, ba pesa information moko selon laquelle Binobotika autorité moko ya mboka andimi kozwa nyonso en charge. Comprenez que d'abord c'est que nos diplomates de Congo-Brazzaville, l'ambassadeur et le consul font ou veulent faire, ce n'est pas une obligation. Ça ne rentre pas dans l'obligation de bango professionnel. Mais ils le font dans le sens, il y a patriotisme, c'est une artiste et surtout que Bissau, to senga Korea. Donc c'est un appui. Tant bayoki que Mutumala Momoko à Monani, Azoignon sont en charge, Baosa Aboni. Batiki. Donc à cet instant, j'ai dû comme ça CG. Voici ce que vient de me dire son excellence. Vérifiez nous, l'équipe Nyonso et l'organisation, est-ce que Tozui Sango que Mutumala Momoko ya Bimi Kuna Poazo Nyonso en charge. Quelque temps après, CG répondre président. Information à tous en monté. Nazongeli ambassadeur, on a cette excellence. Tous en information en été. L'ambassadeur m'a envoyé le rapport détaillé. Outil Pointe-Noire. Voici, voilà. Et même ce que dit le consul, c'est en présence, il y a présent la communauté congolaise de Pointe-Noire. Donc, Bango, la communauté congolaise de Pointe-Noire, basée sur information que Mutumoko Yamalamu à Monani, Poisonnion soit en charge. Voilà comment Ninietie Bolembu na élan au diplomate Nabiso, Babanda qui pote, Tosil Selkambo na Lombango. Tozu message même Yandeko Yamoui na Pointe-Noire, Atindi voice pour dire Bango Bayebi Kambo na te. Na souhaite na meki kotala bato basunga biso na tango makambo. Mi balé misatu mineto 10 na bengi bao baza très proche na bango. Est-ce que pas na bino kuna boyoki ke mai ningani likambo ezali non papa likambo ezate bino koto boyoki sango ezali non biso ba yebi kuta tal kamonte ba olanda ka bon. Voilà un peu situation tozana. Situation tozana o yangwana. Y a-t-il des artistes qui sont passés dans l'émission qui ont dit que bon, Papa Oxygène dans Rosognonso, Omar Rosognonso, qui a dit ça? Mais du moins, ça circule. Alors que Ezali, il y a soloté. J'ai dit, j'ai promis à son excellence, je dis bon excellence, on a une réunion, surtout aussi ces réunions, pour permettre aux Zongela yo, au total, il sait que Sango Boyoki Eza Lokuta. Bato a pesé Sangwana, Bazana, peut-être sentiment ou manque d'information, ou peut Ezana Nzela, mais comme nous, c'est ça la situation. Donc, il y a un gâteau croisé, Balosambo Nabiso, Makanis Nabiso, Totel Matsusu, pour que le consul qui a été découragé par les fausses informations, Azongela, Elan Naye, bon sens Naye, détermination Zaki Nangopo, Tomimal Kambo Nasuka. Voilà, chers collègues artistes, situation Toza Nango na minute Yangoan. Mais comme j'ai parlé de $500 au papa Bombito Pesaki, il est moderne.
Apparemment, l'enveloppe est vide. Apparemment vide, hein? Ok. Dollar, ça l'a pépé. Ndé au message en Angola. Ça va tirer les 3. 5, hein? Oyo, contribution, il y a Papa Willy Bombito à Pesaki parce que la minute Oyo a vu vol à Keipoto. Alors, il y a président Jano Binanou et un chèque, on a pourquoi. Donc, il y a un lobby pour appeler ça na caisse. Alors, si vous avez découvert ça, d'abord, félicitations parce que vous avez ici, moi, quelque chose. Mais le gros problème, est-ce que tu peux réussir le sous-sous pour l'embissa ou pour zongisa consul na makanisi mala mozaki nango? Qu'est-ce qu'il a entendu d'autre? Mais tout le rapport gelé, oyo ndenge ya soleil pour na point. N'habite ici parmi nous ici. Les ana mutu azana information wana peut-être ngapé naza dérouté nana yoki que mokonzi moko quelque part andimi aux charges nga kota aux charges. Bon. C'est pas voilà. Je vous remercie. Merci président. J'espère que le président Zaghi clair. Après cette situation, nyonso quand même. Après cette situation, évolution des dossiers Zali Kendela. Même sur le plan financier, tu comprends quand même. Bon, tout ça et l'autre ça là, tel niveau tu comeli. Mais attends, il y a eu que Nzambe to Sambe da ka rolembisa. Diplomate mais ça c'est juste la première phase. Malgré que il y a toujours il faut remercier l'artiste et comédien au Union sur ma contribuer na ba obsèque ya Mélodie. Toza na maman Via, toza na maman Flore, toza na papa Alain Kaembe, toza na Omega, toza na Pechanga, toza na Omea Popo, toza na Tendresse Dibinga, toza na Sephora. Non, ne filme pas la liste, il y aura ba combo. Toza na Sephora, toza na Mama Lomboto, toza na Nana Amelia, toza na Renate Ifoku, toza na Mirma, toza na Marie-Jeanne Bololé, toza na Caribou, toza na Elise Salumu, toza na Bijou la Reine, toza na Mama Top, toza na JP Masamba, toza na Papa Mandosi, toza na Dekos Gabana, toza na Janine Kalanga, toza na Baba Mongita, toza na Oxygène, toza na GD6, toza na Étoile, toza na Bouiboui, toza na Naomi Ngolela, toza na Dada International, toza na Sila Bisalou, toza na Efela, toza na Fanny Katalea, toza na Bibiche Siara, toza na Mama Eyenga, toza na Mama Mundibu, toza na Bibiche Makoma, toza na Lewis, toza na Bongos, toza na Couple de Londres, toza na Mireille Mboudi, toza na Suzy Bantu, toza na Aïda Gladys, toza na Mamisa Masela, toza na Niki Onsoke, toza na Nada Masor, toza na La Foudre, toza na Junior Nzambi, toza na Bruno Biso TV, toza na Theresia, toza na 7e Bagarre, toza na Ali Mampuya, toza na Alain Mabana, toza na Amanda Feza, toza na Yasmine Likusa, Nene Botai, Belvi Kandi, Niki, Mama Moteka, Léa Ndaya, Pati Melanga, Ogin Tseke, Serge Luyeye, Rossi Muchopi, Arlette Zoua, Chocolat, Amour, Princesse Ilunga, Irène Kidianfouka, Champagne Bienga, Ange Maïcha, Ibutu, Fashion, Vero Bolingola, Safari Nzinga, Jelem, Mao Gifoule, Emilia Orange, Darling, Mimika Bongo, Tatumu Tombo, Caroline Yikwa, et puis Zouma Tumba. À part Wana,
toza na ba président na biso o ba contribuer ki toza na président Elombe Sukari, toza na président Masumu Eprende et puis toza pe na ba batu misusu ba contribuer ki oyo tolobaki toza na Yaison aza na Mbinza Ozone, toza na assistance sa ILK et toza na Jano Binanu honorable, toza na Willy Bombito et puis c'est tout. Voilà. Merci beaucoup. Nous encourageons les artistes Nabato à donateur Wana. Si on le fait, hein, d'abord on n'a pas voulu Moutuna Moutou a contribué dans mon montant au Yako Kelly. On a vu, disent que la sagesse, on ne peut pas citer les montants. Mais les noms cités, pour éviter, parce que les gens rencontrent, on a un cas de transparence. Nous avons fait ça qui est 3000, nous avons fait ça qui est. C'est pour ça que ça qui est cité comme ça, on a moins de transparence, on a rebattu ma bakou. Et puis, une manière aussi à encourager. Et c'est un plaisir de quoi Tanguy Tatoumou Tombo. Aza Moussika na États-Unis. Je vis hier, Nenga s'est démerdé. A Tindi la combo ya Marie-Jeanne Bololé. Lena Tongo, il faut que nous changions combo pour Marie-Jeanne. Carte na un père et Bunga. Faut que la combo via. T'as la volonté wana. C'était une manière aussi nous, yako encourager. Puis il y a dit que merci na oyo bazo sala toza ebele ezateke bango ne basukisi lobby ba mususu ba opesa, c'est-à-dire que la liste continue batu bazo pesa parce que nous avons besoin de moyens parce que nan koki te kaka pona rapatriement kaka to moni que quelque chose mbongo ezozanga penda mwetikali ce to baksa ba nini wana ba corbia ba nini ba bis nous manquons encore l'argent ezozanga. Mais la volonté na biso artiste comme na bolingo tozana nango o dezo ezomonana tokokoma tina suka ya kokokisa nini wana mais ebembe bakundango mutu moko te bato ya ba bienfaiteur porte ezali polele parce que comprenez tozo contribuer to tangi ba combo to c'est réservé au temps ba monta ba ne ba pesi. Mais to singa na bandeko soko bi montant yo pesaki et ceux qui sauté même sous encore et comment tozo na suna na réunion mususu ya relaxa ki tala tolito banda sous liste mususu auto sala tozana vous comprenez pour toyebi déjà pour na okunda libulu c'est déjà très expérimenté vous comprenez donc vous faites trop te akunda trop azana moi expérience sur abi a meke mpeko supposé et ko senga biso combien to le galem sous montant ya rapatriement parce que senga toza po to kunda ndeko na biso na bonheur nyonso donc bandeko ba bongsa su ba poche po to kozonga susu tozonga lisusu bakasa te ndenga na sina pese déjà oyo sele abu piate eko sunga masoyi bandeko batikala bazo pesa na ba pesa ki pe so to moni o ba pesi ekoki wana bozala ouais mais voilà et ce qui est mikokeli voilà merci et surtout to sala le président et loko musu to salaka soki to sali boye et que to sali dépense sa matanga mbongo yo to moni oh mais kasi $600 etigali kasi $1000 etigali to zo ngo te do tchana poche to kenda go pesa auprès ya fa même ndenge ba oyo et ça li passe na mitema vraiment est touché biso parce que tout le monde est le lokola to sali pas moko boy mais le kolo moko bino botindiki liboso bazo luka ba benda ngo lisuna sima et ça vraiment passe alors on a modèle to tungisami to modèle président Elombe a tungisami pona to koma na niveau to komi bandeko mususu to yebi yango te alors biso to kosenga na bandeko oyo yandeko na biso mélodie famille na ye o bazali awa soki bango baza na information ata ya mokie yandeko moko oyo ase pointe oyo ye alobi ke non ase prononcer alobi ke ngana kozwa makambo nyonso à charge bosunga biso boyebisa biso parce que biso moko jusque là toza ta na information moko te
tokozonga epai ya son excellence papa kaka ndenge tolobi komite mobimba oyo ezolanda likambo oyo moko na moko banana ebandeli kino na esika oyo tokomi toza sous-informé donc toyebi yango te et ntango nyonso soki tosisi réunion awa tokendaka kokutana na famille ayebisaka biso ntango nyonso ke bango kutu baza na problème te baza ata na ebandeli nanu mpe te mpo na ndeko bango basengi biso nde famille professionnelle tosunga ndeko corps eya donc nandimi mpe te ke baza na information alors s'il vous plaît tozongi lisusu epai na bino s'il vous plaît tozongi lisusu epai na bino bozongela biso na likambo likanisi ya kitoko bozwaki mpo bosunga biso mpasi makasi ezali ya mwana wana amona te esika bakundi mama na ye soki bakundi ye kuna na 8 ans wana aza nango nani akolandela mwana wana s'il vous plaît son excellence tozongi lisusu na makolo na bino bozongisa motema nsima motema oyo esi ezwi likanisi ya kosala bolamu te ezonga nsima te s'il vous plaît merci. Voilà. Merci beaucoup. Donc, marteler sur ce que, sur tout ce qui a été dit par rapport à la cotisation. Azandeko Oto Kunda Bisomoko. Première phase, ezali corps raison en RDC et morgue. Deuxième phase, tout le moyen au Kundae dignement. Je lance un appel à tous les comédiens, à tous les culturels, à tous les fans. Il y a théâtre congolais, d'ici et d'ailleurs, au Balandamisa Nabiso, ensemble, Tokunda, collègue Oyo, Asali Moussala et le Monabiso, collègue Oyo, à Simité Mabaike, collègue Oyo, Lelo, Atik Mokili. Bien, ou quoi que sombelaye, tant que Zaki Nabo Moi, Tindambongongo, que sombelaye, Eska Okundaye. Voilà. Ce mot, et encore j'encourage les comédiens au télémi pour na likamuna bango moko et là on a et silaté et continuer bongo tito na suka likambo. Merci.